Yebisa bango samedi fungula 11h. Prochainement soki okuta ya fungoli to kangai. Yoki. Vous faites tout à quartier. Pose la convocation de nos béton net. Boya bino nyonso. Bonjour. Vous êtes liboso na biso. Vous monatez que ça saleté.
beaucoup kombola te pourquoi et komboli bien te beaucoup kombola chaque jour toyokani parcelle wando kombola te to bando kangaba eza esika na biso moko po bopeto ekota toyokani oyo nde ça va oyo nani Amai bom a fuluna. Garage ana. Monsieur, na kolo garage. Yo kolo garage. No la garage. Monsieur des jours. Mi tu kanyu ta awelo. Yo kanyi. Ba monsieur des jours. Des jours, pas d'explication. Kangango sable yango pe kotsa ke loko te na kumi. Kotsa ke loko te. Pe ça pour rien. Bon, ils ont le pont là-bas. Il y a le pont là-bas. Allez, toquez. On vitalise les Monsieur, fais-ça bien. Bon cadré. Allez, toi. Alors, il y a ça, c'est ça, na quartier Mbala ezalaki assassinat ba élément non armé bakendaki ko assassiner bandeko na kati ya ndako ndeko akufi atiki libota na ye ezalaki mawa yango présence nange ezalaki kuna koyeba banani bazosala bongo mpe mpona kozwa solution pour problème wana ezala soki awa tozosala salongo ndenge tolobaki kini bopeto wana excuse eza te, pas de trafic d'influence, pas d'intervention, qui qu'il soit. Oya ko sala bopeto te, oya ko respecter salongo te akozala interpeller. Yango biso moko toza na terrain pona ko conscientiser peuple congolais, toza na culture ya salongo ya chaque jour. Mais samedi ezala ka salongo général. Oyo biso nyonso zala mobiliser. Magasin za ko kangama. Activité nyonso ezala paralysée jusqu'à 11h nde to fongoli ba activité na biso. Bana selembau bopeto ifale ezala na kati ya mituna biso. Toyeba yango ke sengeli sika to fandi ezala propre. Balabala na yo, ndaku na yo, na sima na toilette, bongisa poto ezala na santé ya malamu. Tolingi timi kole ezali koya selembau ezala commune la plus propre ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup. Sala. Excellence. Maman sala musala. Voilà, c'est meilleur, nous sala. Mestre, azokanga Kiba. azokanga. Oyo toyebisaki ya longola zoyoka te. C'est moi qui voulais quelque chose. Responsable à parquet. Oui, non. Akimi.
Akimi. Babe Akimi. Le mwana babe na wewe. Filmer.